loko tuninga eloko ni esalaka bango bongo eloko esalaka bango bongo eloko akati oyo ezala déjà ute bandela mokili yango nde esalaka mibali mais mibali na biso ya Kongo nde bakomisa na ndinga mabe mibali ya Kongo nde bakomisa na ndinga mabe bakoka kovana bazaka ben fidèle ya kotsakana te sikoyo sai yango na lobi sai yango na lobi sai pe soki alobaka ke ngana nde naza boy malgré naza na mama Véro nazozwa deuxième femme ezala surprise pour na ba congolais te eza pe surprise na monde entier te est-ce que tonga tokama te tonga tokama te voilà alors ne bandel peut-être aza ko respecter mama Véro poto yeba kite ke abimisa ki mwasi te abala embala moko officiellement boto mona ozo comprendre parce que makama pe omo libala na peza lelo te Maman Nadine wana azaki femme mariée azaki pa na ndako libala azalaka na mobali la yeba bota na yebana bana wana kutu nde eza na mwa nde toza boto ke de lelo mwa doute eza netika bana na parce que na papa fils so ça c'est na ko na yebande ke ba umeli na ye bazalaki pa ka pembeni na ye yango papa sasa bana kende vutuka yango moni papa sasa akenda ka poto azongi akei poto azongi aleka na internet po omoni tamba yela biso makam na ba na internet eza poto lobelango bole bango batunyusu bayeba batunyusu bayeba bayela biso makam na internet po biso to loba yango nebite soki problème na yo so za posa bat bayeba ngo te oya na internet te alors lokola mama papa sasa meme biso likamba libala ya mama Nadine na télévision na internet ça veut dire que photo ça là-bas analyse abonné de JK TV News. Bienvenue à l'émission au micro de Star présentée par moi-même Rachel Mandé. Na Pessimbo Tenaba étoile Nyonso ya JK TV News. Ba Nyonso balandaka biso de partout où vous êtes. Merci pour nos commentaires na bino, ba partage na bino yango zo sala ke biso tozala. Merci na JK pour na confiance et opportunité. Merci na ba Nyonso bazo s'abonner biso bazo partager ba vidéo na biso à chaque fois à chaque moment et pourquoi pas merci na ba griffe Nyonso de partout où vous êtes pour na ba soutien na bino ba commentaire na bino de près ou de loin au pesa la chaîne de JK TV News. Na plateau na biso mkolo je suis passé na zana bébé Matanda, je crois que c'est la première fois na yambaye na émission nanga ya micro de Star. J'espère que tu connais la moi actualité au vraiment na internet makambo ezo le tellement ébélé de toute façon yemo ko se présenter et pour ton côté en actualité na biso avant la côté na Pessimbo na Fabrice Mande Ouazalaka toujours wana derrière la caméra. Merci na Chicago Malonda, merci na DG Minonce, merci na Tonton Jory, merci na ba griffe tout ba onyo sozo ko juste ko s'abonner ko liker ko partager à chaque fois à chaque moment à chaque fois à chaque moment. Très sincèrement condoléances à ma grande sœur Nadia Jobé, Zambalola Apambola yo et à soutenir yo parce que nous sommes de cœur avec toi, mes condoléances vraiment. Merci aussi na baboni na biso nyonso. Fabrice Mande Sokaza ngajimoko kotelanga na nous éviter nanga ya mkola lelo. Je dis déjà bonjour ya Matanda. Bonjour Rachel Mande. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va, merci na vraiment pour yambinga sous raisonner ko yambanga sous na plateau na yo, merci vraiment. Merci na ba abonné nyonso pe ya JK Télévision News. Merci na yo Fabrice Nande devant caméra na biso. Merci na batu nyonso o bazalaka branché pour na kolanda JK Télévision. Et puis na kobosa na te ko pesa vraiment ba condoléances na Nadia GB o azali concert na biso Nadia GB o tu comprends vraiment papa na ye le colonel Ngwabidi o biso tolina papa de nos cœurs au Atiki Biso. Courage à toi ma copine Nadia GB, courage vraiment. Nzambe vraiment abattre la yo, Nzambe abattre libota mobimba. Ivete yaya. Mes condoléances à toi, mes condoléances à tous les sœurs de Nadia GB au vraiment azalaka na biso elongo tozaka le trio nasi oyebi tozaka le trio JK Télévision, bébé Matanda, Nakatia Matanda Télévision News et puis Edoxy TV News. Merci vraiment Rachel Mande. Merci bébé Matanda, je crois que Toko t'a déjà en actualité na biso. Je crois que
que aux amours internet. Voilà. To lali to l'amour qui to mode actualité na internet to non non to ko fanda boy te photo le bela mom ki. Papa na biso to artiste na biso comédien ça a présenté déjà biso moi na yanda ko Mama Vero. Voilà. To lali to l'amour qui est ko présenter biso moi na Mama Nadine o ya bana déjà ko kende ba poto ko mata ko kita biso to yeba kite ke elora kenda ko sala ko la so ezala nini. Mais kaka nde na micho to lali to l'amour qui là auti ko bala. Pour par là, au Kolobana. En tant que moi, si au Kolobana ni par là, parce que à présenter déjà moi, c'est déjà oh ezala qui déjà aux autres là qui ça est internet par-ci par-là. Voilà maman Rachel Le Monde. L'actualité nous oblige. Oui. L'actualité nous oblige. Toya tout ça la analyse na banana papa sai o alobaki na Kofi Olomide ke Kofi Olomide oza artiste oza star mene ya mboka tika batanga kombono na façon de balingi kotanga alors toye pe liboso ya papa sai ko senga ye ko yebisa ye ke ye pas star ye pe actualité na ye fo tolobela voilà actualité ye matière et ye libiso na table Papa Sai oyo azala na Mama Nadine bala la ki sepso Mama Nadine moi sikitoko Mama Nadine oyo na ba publicité Mama Nadine to mela maite biso pe to linga Mama Nadine quand nous le bi na grande surprise to surtout ka boy Mama Vero qu'est-ce qui se passe avec les artistes L'artiste bazala na bango déjà bongo ba bomba maka siko eloko zo sala bango bongo eza nini l'artiste bazala ka ndenge wana tout d'abord likolo ya ki artiste azana mobali azali na ye mobali oyo ute bandeli banda ba Abraham banal to yebi ke mobali azwaka basi mobali aza mobali banda Bible talisi biso mobali azana ye obligé ya kozwa basi ndenge alingi sauf que na mboka mindele makama omoyo Bible on dirait mamango ya mingi ka na ngamu na biso mais la mindele pa ba belge loi wana eza nanu te loi oyo yake mobali bala basi ebele na neti na Belgique na yebi mwa mingi makama Belgique eza te autorisa nanu te mais mibali loko azaka mobali basala kango na ndenge ya makasi ka parce que eloko anezaka kakati na bango akokova na mwasi moko te il faut azwa basi mibale il faut azwa basi misato il faut azwa 5 mosu po yoka penza na 5 basi ya bomba mais a partager bango alors on dit comme ça sai moi ça liboso ezaka Mama Vero Mama Vero te Mama Nadine te azala pe na basi mususu oui toyo kaka toyoki yopo yebi ba masolo mususu eleka na kina o Mama la joie kabelo o Mama boye azala kana ina ba makangu mais ya parler obiso to yeba ki confirmer ezala ki Mama Nadine Mama Vero dans équipe à moi sina ya parler confirmer ya parler confirmer Mama bana c'est tout star mais son dimo bala star ndenge Mama Vero azaki wana si andimaka andimaka ba caprice nyonso ya sai andima ba caprice nyonso etant que moi si azaka na motema munene yango moni ti lelo peut-être avant na papa sai Vous comprenez? Si le lavana papa ça c'est parce que akangaka motema po toyebi que ça za star ça qui jeune azana na mai na nzoto mi basi balandaka ye basi balingaka ye eza basi musupe ye moko penza aye a proposer penza mbongo penza bongana nikana zana yo a proposer pe mbongo oui a proposer mbongo po kaka a vivre na ye kaka yango zo mona lelo oyo papa ça peut-être Nadine a proposé ya Mama Vero Mama Nadine a proposé peut-être bon comprendre biso ba kombo to yebi mingi Mama Vero mais moko yemba moko bou Nadine à côté le biso a compliqué mba moko biso existence to comprendre sous te to comprendre sous te nani to ça ndengeni to comprendre sous te ozo mona donc ça azalane déjà bongo mais ya cessé ozo comprendre ya cessé mais lelo abimisi yango na poisa na miso bato nyonso voilà Mama Rachel on comprend mibali bango wana char na bango yango wana siko bango na Mama Vero ba ça déjà mariage coutumier civil religieux to azaki kaka o balobaka ke yaka to fanda Mama Vero o aza deuxième femme Mama Vero
moi sina ya liboso mariage ya mama Véro biso ne sotebi ka bala mama Véro ba photo pe circuler na internet bala mama Véro moi sina ye mama bana na ye moi so ya sala ki papa mama ata na obala moi si wana te tango komike o lakisa biso monde mobima mokili mobima ke moi sina ngai wana tango lingo koma siko o présenter siko moi si mususu o sani tende za boye mama Véro soit to boya o moneti Koffi Olomide tokota yango parce que nyoso mi balé yango nde ko na actualité ezaka nyoso ka to ate voilà papa Koffi azalaka na Alia Ali azaki femme respectueuse ya Koffi Olomide Koffi Olomide tango azana Cindy Lecker comme danseuse na ye comme chanteuse na ye na kati orchestre azalaka ko bomba malgré bazalaka na etozalaka ko yoka kaka non pas azalaka ba mi balé mais ya ko bomba mabomba ezaki nanu teke population nyoso nation na mboka mobimba Congo momba to ye bango bien étranger ba ye bango eyeba na onte ezaya ya bomba mais tango ba ko sala divorce na mama Lia ndo mone sika oyo Koffi ayeskoyo abali kobimisa makambo ya Cindy batu siko bakomi batu basutuki tellement que alakisi bisote ayebisi bisote ke yena mama Alia bakabwani officiellement divorce esalemi mukana déjà ça lokola ayebisa ki bisote yango moni lelo panique o esalemi ce qui Koffi abimaka na télé alobake ngande na zabwe na mama Alia toza lisusu te to kabwani do naza libre ya kusama makambo na ngai so bo moninga na mutu tel mutu kingandi boloba te boza la surprise te parce que ngalelo na mama Alia toza lisusu te ozo comprendre mama Rachel ce qui est ça la rango mais population est ça surprise te ozo d'accord nanga ouais nazo comprendre ce qui a ça la yango papa Koffi aleka bia tinda ta porte-parole la ye ndenge lelo ya Laura Sokoko aleki alobi ke a confirmer libala ya Koffi Olomide na Cindy a confirmer ya Laura Sokoko a confirmer pena libala ya Cindy na Koffi Olomide ke baza mwasi na mobali babalana ouais nakata mukiete bébé matanda nangi nazonga mukie na oyo choloba ke mama Alia azaki mwasi azaki peza mwasi repété o ba na ko respecter na Koffi Olomide siko si par là c'est que papa Sai na mama Véro c'est que mama Véro banda ko respecter Sai tende parce que Sai azuma kaso la ko bala lisusu libana mboka omoni pourquoi na pese exemple à Koffi bongo pour na kende na likambango na pese exemple on a que Koffi Olomide erreur déjà salaki a présenter aloba ki te ke bakaboy na Alia subitement to moni akomi ko pesa ba bisou pa Cindy akomi ko bimsa Cindy bakomi ko sala ba makambo to mona ke mama kama mwasi na mobali voilà yango sali panique na kin yango sali scandale na kin yango sali scandale na monde entier ce que ça la yango ngeza scandale te population to ngato yeba libana na ndenga bali mama Nadine boy eza ya kala banda kala déjà zaki na mama Nadine biso to azaki déjà banda kala na ye ba bimisi yango alors biso ce qu'il faut to comprendre to luka to yeba qu'est-ce qui se passe avec maman Véro ozo na mama Véro bakabwani to bazaka jusque là ba yebisi biso eloko te to kokoya koloba na chaîne oyo to koya loba mensonge te tozo mona ba photo ya libala na ye na mama ba vidéo na ye na mama Nadine mais côté balakisi biso ke ne yo na mama Véro bakabwani ezate peto mona pe mama la Chine azana simana azo soutenir ye omoni internet ezake gliste internet mutuna sa lukani ni vie mama la Chine azo soutenir mama Nadine azo soutenir ye a poster ki ba photo azo féliciter. Mais ce qu'on a soutenir, bon, c'est que ayebi pourquoi se soutenir. Ayebi intérêt na ye. Dans la moto, yo okoya kamba moto bando soutenir matanda. Oyebi intérêt za simana yo. Oyebi oza intérêt nini. La Chine soit soutenir ye, c'est qu'ayebi bazana ben intérêt na bango. C'est ça. Moto ça landa sika ma ezo sa nini. Ezo tchola. C'est que maman la Chine pas zo landa, ndenge ma ezo tchola, on peut yazo landa. Voilà. Asa intérêt, eza pambate. Donc nana ya kaka na koma na kaka avocat du diable na koma na kaka ko lobela kaka mutu moko boy na koma na kaka ko lobela kaka sai non tu vois salut à toi le patron de José patron José salut à toi donc na biso ke soki ozana intérêt to ko soutenir Fabrice Mande te na zo soutenir Fabrice Mande na biki na sima nango na intérêt mo eloko mo boyo iko sala ke na zala na zo soutenir Cindy neti Cindy ngai
Jika Télévision, tu soutiens Cindy parce que tu as bassina tout d'abord. Vous comprenez? Neti nga na soutenir Cindy pour na que Cindy ta ebelenga na zala na presse au Cindy Kofi azako bomba ya ko sakana te. Ezaki protéger. Ezaki kuto maman lia ayekin. Cindy là-bas. Oui. Ba bois qui est musika. Musika. Toza ko mo na ba concert pour Cindy ayemba maman lia Kofi azo gigé. Oui faut yemba nzembo wana. Alia Mukarame okoyemba yango parce que ça mo sinanga légitime. Mais ce qu'on a mis mais lelo ye la Cindy ayemba ngote na ndimité parce que Cindy le cœur comme une femme légitime. N'habite Fabrice man de soir aux ala ba image wana Cindy azolia bazo servir Cindy Cindy bazo servir ye champagne bazo tiele vin azomela aza mama mokonzi. Ça papa. Ce qu'on me met les bisopés na ba sens wana ngeza peut-être bien mais tout ça surpris. Tout ça surpris to ya maman na dit na ondengeni. En tant que moi si pour na yo vraiment aux na yo vraiment d'accord te pour la likambo ça. T'es na d'accord te. T'es na d'accord te. Na d'accord là te. On doit soutenir maman Véro à 100%. Au moins maman Véro peut toujours la paix retourne réponse na et. Parce que si je comprends maman bien Véro peut amener la bisopé. Pourquoi papa Saïsaï a sali ndenge wana? Parce que na makambo nyonso ezalaka pourquoi ezalaka cause ezalaka. Toko ya to condamner pe papa Saïsaï to condamner ye to be osali mabe parce que toza basi tozo mona ke eza mabe azwili moi akeko bala mwasi mususu tanki azana mama Véro na ndako. Est-ce que na mama Véro baza kaka bango ne basa nini bakoyebisa biso? Vous comprenez? Non, comprends. Bangonde bakoya koyebisa biso ke ngande na zabo bien nga mama Véronde na zabo. D'ailleurs ça na lemba na ngai. Muteme suka na zaka mama na supportaka mais lelo o na supporter le soute yango na ça nini akeko bala. Mais biso kande to zabo. To za banzambe tende ka jikaloba. Papa ça likambo sali na bana. Bon monte ke eza kitoko te. Tu vois ça tozo condamné à 100%. Faut banana na yo wana zo lakisa bango nini. Au moins ya on a lobi tozo condamné ça à 100%. Mais papa tant que ça za papa ya bana. Na bana na yeba solo nini. Ayebisi bana nini. Cause nini. Ayebisi bana. Cause nini. O esali ke ye akabwana na mama na bango. Cause nini. Eloko ni esali ke yo okabwana na mama bana na. Je ne sais pas. Biso ni sonanga na yo na Fabrice man na jika na jajebe to yebite. Eloko ya solo na bana na ye. Ba biso to yebite. To yebite. Mais kozala kala jour bana bakobima, bango be bakoloba. Voilà. Nde to moni lelo Didi Stone. Azo côté la maman na ye. Didi Stone tant que moi si moi si azo côté la maman na ye. Bon comprend tant to kota to koti ça to koti Kofi parce que ils ont qui pas prêt. Voilà. Et ça kalikam de moko. Ouais. Lobilo to mona bana sai ce qui a na bango bien te. Ce que ezali kam ke ba yebi ke ba comprendre que maman bango azane na faute te. Baza obligé ko bima koloba. Merci maman bango ndaza na faute azana tort wana ba ko bima te. Ba ko bima te? Bolobani. So neti maman lobi ke ngana lembi na neti libalango. Na tiki yo. Ça qui a bali moi si mususu. Bana baza doit lobate parce que maman est monde atiki. Mais ceux qui pensa yo fiston sai. Au ça pensa ko moni sa maman na passe. Moi c'est bon mais na état ebelé. Moi ça moni passe na yo. Ça c'est bonga azaba bongo te hein. Ça c'est bongi hein. Ça c'est ya koli hein. Kana moi c'est maman Véro hein. Maman Véro de mutasa ki azala ndinga za na. Ata maman Véro te mutasa ndinga moi si kaka nde azalaka ayebaka nini mobali na ye alingi. Mobali ko malibana bobetele maboko ça mais so azo na ndaka za l'est. Bobetele maboko te. Le ba obi matin. Mais maman Véro a kana sai. Ataki est à l'aise. Asalaki oh nyoso mwasi asalaka parce que pendant tout ce temps ba boti bana, c'est que maman na supportaki. C'est que elle est à féliciter. Tu vois, maman a félicité parce que a oumeli la fisto c'est o asa artiste, o azali star, o asa la succès na mboka na biso, o asa la mambele na mboka na biso, o pe asa na mbongo. Ça, il faut qu'on se le dise. Hein? Ça, c'est un bongo na ye. Un bongo na ye. Voilà. C'est un bongo.
lelo oyo soki mama Nadine avandaka asupportaka sai c'est que azaka na motema munene Mama Vero azaka na motema munene banyoko mina sai ezati le quoi mama lia ya kutaka mwasi mususu akei mais sai na mama Vero babandi ba jeune ozo comprendre na mama Vero babandi pe ya ba jeune mama Vero jeune sai jeune libala papa tile le koma makambo e koma ebele boy batanko me basali. Voilà, fidèle abonné de JKTV News. Il y a des gens qui sont côté, parce que l'actualité nous oblige de comprendre que côté makambo sindi to côté makambo ya de qu'on a besoin c'est parce que les agneaux sont mis en actualité et qui décap après près. Si quoi par là de qu'on a besoin fiston sai tant qu'on a qui koba na mboka ba mindeli kona batala kiteke azala déjà na mwasi to na ebité maman Nadine wana ebité ki azala na mwasi. Non, pour la information, il y a des abonnés na biso ya JK Télévision. Pe na ebisa ok, moni maman Nadine wana. Azaki femme mariée. Azaki da femme mariée. Maman Nadine azaki femme mariée. Qui femme mariée ya poto wana o monake mwasi oyo anyokola ka mobali boy. Ba mama poto na bolimbisanga parce que basi ya poto banyokola mobali, banyokola pa mibali na bango. Oui. Ah papa ça il penza fungwa mienza mafungoli nzokande akenda kapa mama Nadine. Donc maman Nadine na papa ça c'est banda kala bazala na bango déjà qui makango il y a sa femme mariée mais atrichaka ou ils a condamné nan tout d'abord maman Nadine wa tozo condamné nan parce que à cause ça mobali né des années mobali banana papa banana ye. Oh maman Rachel ndako moko mwasi na ye mobali na ye ba vivaka ndako moko bango mibale na poto mais maman Nadine ala abimaka na sai na ndenga ko bombama alors mwasi ya modèle wana oh sai ke ko confirmer lisusu akote na ndako lobi sai ko sauter akomona ino na pese exemple inos bia sa jeune leader le quoi yazo landa ba jeune leader azolanda ba star lobi on mona jeune leader te onga te na ni nakale jeune ke ba jeune leader mama Reboaza wana lenda avanza masolo mama bango yindi mama na bango sali na ba griffe tout merci sali na ba manzaka tout sali na jeune leader oyo penza a confirmer penza masolo na kati ya kin parce que musique outi pas été oyekamba mo o s'imposer gigi na kati ya Congo ba mingi te mingi ebele mona wana abima pa mutuki ngandi fali lelo abima pa kofi fere abima pa wera okuna aleke kuna mais inos bi aleka pa nani inos bi aleka pa nani Vodacom papa superstar maman lelo to moni mwana vanti masolo star ozo comprendre donc wana izaki kaka moi parenthèse tout ce qui siko na actualité na biso il ne se pas actualité azape actualité maboko milai nyonso ezaka nzela on comprend donc tokotaka wana actualité nyonso wana tozokota parce que awa eza JK Télévision voilà tozongi pa ya mama Nadine wana akosa mobile et puis bano ya bota batu lelo bazolandela parce que internet aza jeté alandela na juge ok mais ça la photo ozalaka so ki na bana wana balobi bana bilongi na bango textuellement ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Veut dire que tu kolanda biso internet aux akaba juge. Pour bino mo boya kana makamna biso na internet photo juger. Alors maman Nadine, ça reste à vérifier. Tozana batukuna bazo landela. Donc bakolandela yo bakoyeba bana wana ba adene kosalema tokoyeba soki bana ya papa batu wana to ya basa poto okobando lela ka papa na lar pona bana siko na miso bana la bazapika na poto basa na poto basa bana poto. Voilà fidèle abonné, nous sommes déjà presque à la fin. Ba aussi depuis que to komi na suka voilà tunazaki ngamo te nazaki na bien matana tumeka ki un peu kosama mkie parce que namda bazo signaler biso au moment de la fin pour que to kabona moi dédicace na ba onyo sma kolanda yo merci pour nata au disposer qui peut.
Merci beaucoup Rachel Mande, merci pour la confiance au Pessinga et puis Ndingo Yambinga sous na plateau na yo. Merci beaucoup na JK Télévision parce que après plus confiance un peu à oleka na chaîne. Oh, merci à toi Fabrice Mande derrière caméra na biso. Merci vraiment na Baïba so bako vraiment temps ya kolanda émission Oyo et puis tant kolanda émission Oyo nan tout d'abord au s'abonner, au liker, au commenter, au partager pe émission et ko sala biso vraiment bien. Merci na balandinyo c'est ya JK Télévision. Merci pe na balandinyo c'est matin dans télévision news bozala wana toujours pour na soutenir matin dans télévision lokola Jiclonji les 1000 fois prêtre d'Adoudou gala de Liège na katia Liège sika au siège matin dans télévision zalaka. Merci pe na yo zigino ka poche moulai parce que tant apé ça ka transport ezeka moins 20 moins 30 moins ça sur surtout qui paie. Merci na yo pe merci na yo Bibi Kala au depuis Anvers merci na binoni so bozaka branché wana vraiment télévision ezakande Ngonga. Merci beaucoup, merci be matanda pour natao disposer qui merci pe na baboni na biso nyoso na ba onyo so kolanda biso na biso so ki tolobi mabe bo tela biso kana ba commentaire so pe tolobi malamu bo tela biso kana ba commentaire o nazaki ngamo côté merci na dada wa taifa merci pour na ba partage pe ba soutien ozo kontu sukoko batina suka merci na baboni na biso nyoso bo partager massivement pour ne pas manquer ce que nzamba zongité tokute na bino mbala sima bye bye à la prochaine.